police. Il y a des voitures en rouge, la police, la police oyo bazali oyo ya rouge boye awa baza la police mpena nzambe apambola bino tozocontinue tozolakisa bino toujours baréalité yango toloti ya biso podcast awa batishock mpe ezali oyo nyonso alingi akomande bobendi mpona cadre ya kosoutenir chaîne na biso balata donc ozomona baza bacarde républicaine donc bazalaka na bango très gentil balataka boye donc oyo mpena bazali armée ya baroi donc vraiment baza basoda mpena ya baroi kita tokezwa siko metro na biso mpo tozonga bango eza tunnel na kati ya metro na bomoni awa jibile line jibile donc tozozwa awa awa wana changer toujours les trois la biso yango yo toza sikoyo na King Cross les trois yango ye on de changer ka deuxième métro ya biso yango oyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. bandeko balandi ya biso chaîne na biso ya biso podcast toza na mabele ya kotambola ndenge toyei kotambola awa esu nakisa te tozokende kozwa bis danso na bis na nsima totiki victoria donc bastati mosusu yango wana donc c'est ça. Donc, c'est une réalité et puis parce que fidélité à Sikanabiso. Le match est bien. Bolandaka, Maramio sur les Sikanabiso Awa. Ils sont quand même tout en bolaka, tout vendre dans la place Moroté. La PSI Bambote n'a pas battu sur Obalanabiso. Chaîne Oyo, c'est la réalité. Chaîne Oyo, il a que ça moi, il a que ça biso moi, la réalité, nous sous. Donc, est-ce qu'on a quatre mabili à Londres na kati ya shop au magasin. Donc, au magasin, va tonga. Les besoins mon kaka. Donc voilà. Donc, pour la sabine moi, maestri nam besoin mon l'église. Donc, ils ont toujours parlé de l'église, puis ils ont à côté à Victoria. Donc voilà, c'est notre trousseau avenue Oyo. Cette avenue, il y a même un biseau sur le carré, il y a un biseau na parlement. Dans ce parlement, donc il y a Buckingham Palace et pas il y a Queen. Et puis tout le monde a payé. On a mené nos bateaux, on a qui ça qu'on a Big Ben. Donc voilà. Donc, voilà, ça peut toujours expliquer la réalité. Donc, voilà. Ouais, donc ici, il y a Bisso Podcast. Donc ici, on est avec la famille, on visite London. Par rapport à Yabiso Podcast, c'est une chaîne d'information. Elle dit toujours la vérité vraie, comme on dit. Elle est proche du peuple, elle exprime la culture, comment dire, la culture, des événements aussi également, beaucoup d'actualités. Et elle cherche toujours à être au plus proche de l'actualité et au plus proche des personnes et à promouvoir également la culture, qui est très importante pour elle aussi. Donc voilà. Donc on est très fiers aussi de faire un tour à London avec Yabiso Podcast. Voilà. C'est le meilleur. C'est le meilleur Yabiso Podcast. Dis quelque chose à Lingala. Oh, Abonnez massivement. C'est chaud, hein. Yabiso Podcast, chaîne Oyo et puis ça Yabiso ba réalité. Nous avons kati ya London City, bana Mboka, bana Congo, bana Brazza, bana Kinshasa, et puis sibino mbote
toye awa po to akolakisa bino mwa moke ndenge week-end ezalaka na Londres kobanda lelo vendredi botala ndenge ezalaka ça va chauffer et puis tokolongwa awa toyuti na Victoria siko tozwa bis po tokende parlement après parlement tokende na epa ya Queen na Buckingham Palace et puis là onde toyeba su kodécouvrir tokomona su baréalité bosabone massivement topesi mbote na biso ya bato nyonso oyo balandaka chaîne na biso topesi bino nyonso bambote esika bozali baoyo basambelaka mpo na biso boprie pour cette chaîne oyo yango moto ezosala ke po bodécouvrir bavérité chaîne oyo yango ezolakisa ke bomona baréalité donc ekozala malamu mingi soki bozwa soutenir biso na bapriere na bino ça va aller donc nzambe apambola bino tozocontinue tozolakisa bino toujours baréalité yango toloti ya biso podcast awa bat-shirt ezali oyo nyonso alingi akomande bobengi mpona karte ya kosoutenir chaîne na biso à suivre. Ouais, bapolisier oyo tozo toujours kolakisa bino réalité oyo ezalaka toujours na kati ya Londres toza na sous forme ya badifférent bapolice neti voiture ya rouge oyo bapolisier oyo bazolakisa te bazali bapolice oyo bazali oyo ya rouge boye awa baza bapolice mpena oyo bazalaka ya mabe makasi donc kuna bato bazosala protection mpona makambo ya bazosala revendication nde bolobaka na français epai ya bato oyo mpona bahôpital ndenge baozwa basolution te mpona makambo mosusu yango tozofilme mpo ke tolakisa bino ke awa mpe bamarshe esalamaka me bamarshe na biso ntango esalama ozomona bamiting ezosalama baza contre ntango na biloko mosusu oyo leta azosala bazosepela nango te me ozomona ke se calme eya bazofinga modu te bazogangela modu te mais chez nous ici na Congo omona ke bato mingi akomona marche ya bapolisier bayeba panzi donc c'est ça mais awa tozolakisa bino toujours réalité ndenge ezalaka donc tozolobela donc toye na place oyo so botali bien bozomona ke bakomi the women of world tour donc baza basoda oyo ya basi babundaka bitumba stati na bango yango oyo so botali yango bien stati na bango yango oyo donc eza na kati toujours ya London donc basi oyo babundaka bitumba basoda donc tozolakisa bino toujours découvert tozocontinue sikoyo tozokende na ndako ya premier ministre oyo babisi oyo eza babisi esalaka tourisme donc soki olingi bomata yango ofuti otambwisa bino Londres mobimba na babisi yango oyo donc c'est ça ezotambwisa toujours donc toza na tozomona na stati oyo ezali toujours bacheval oyo toujours bazali bato bon ezaka bastati mingi eza babiloko oyo tolobelaka mpona mboka mais so nakomi pembeni wana na kotanga komisa na koexplike bino juste elakisi mingi donc c'est ça bolandaka biso bolaikaka boemaka so bozoeme bozolaike bozopartage mpe botya bacommentaire yango oyo ondepesa biso su makasi mpona koluka kodekisala susu badécouvert mosusu donc oyo toza mpena en pleine centre ville ya Londres donc bozomona ke batourisme bazolekaleka donc lelo biso mpe ya biso podcast ekiti na mabele awa mpona kosala mpe tourisme donc c'est ça na balabala eza monene makasi so botali meme na nsima kuna bozomona ndenge balabala eza tokomi pembeni ya cheval yango yeyo eza toujours bastati oyo ezalaka na kati ya Londres. Donc tozopusana toujours donc nde tozokende awa ezolakisa toujours mpe toza na badécouvert toujours tozotambola makolo mpo tolakisa bino mpena baréalité donc kala mingi te tozokoma esika ya tozomona basoda bapolisier donc awa ezali esika
premier ministre donc bastati yango oyo ozomona eza bastati wana bazali na bango donc voilà donc soki botali awa bokomona eza na batourisme bakotaka awa bapolisier baza wana na mindiki donc place oyo ezalaka baévénement oyo mingi esalamaka awa mpona soki neti baévénement esalamaka awa donc ndenge alaka ata mosusu bacérémonie ici pour les cérémonies en fait eza mpona kata cérémonie bacérémonie ezalaka awa donc tozokende pour ke tolakisa bino ndenge bacérémonie donc awa eza bapolisier oyo ezali bagarde républicaine oyo bino bobengaka bana mura mais sikoyo biso bango oyo baza bana mura mais ya poto soki ya banglais oni nde balataka boye baza bana mura donc balataka boye donc ozomona baza bagarde républicaine donc bazalaka na bango très gentil balataka boye donc oyo mpena bazali baarmée ya baroi donc bango baza basoda mpena ya baroi donc c'est ça donc voilà tozolakisa bino toujours d'abord baza lokola bana mura donc baza mpena bapolisier oyo ya bapolisier oyo baza mpona gouvernement donc yango tozolakisa bino toujours place oyo ezali place moko baréunion ya minene baévénement ya minene esalamaka donc yango toyei kolakisa bino mais tokolakisa bino vraiment ya mingi donc batiaka awa omona bamarche esalamaka même reine na biso ntongo akufaki corps na ye elekanaki awa bomona ndenge ezaleli eza monene eza neti parmi ya bapalace ozomona eza parmi bapalace oyo donc eza musée soki kuna musée eza kote wana donc musée ezali awa donc kena mposa na pembe mpona alakisa bino eza na baréalité bamusée yango oyo donc soki toye awa bomona yani bakomi musée na batekaka biloko mosusu donc kuna ozomona oyo eza neti bapalace tomoni oyo eza baminduki ya kala bando kobunda baguerre batiango comme ezalaki quartier moko dokileti basoda sokotali kuna komona bastati ya minene ezali oyo basoda babunda donc place oyo ezali pour les basoda donc ya biso podcast toujours les meilleurs donc voilà tozolobela tozolakisa bino bomona ya biso podcast toujours les meilleurs bozomonaka ndenge ya biso podcast eza na terrain bamama kitoko bazongengangenga bango wana na biso podcast toujours les meilleurs bomona bango bosabone so bomoni basheri kitoko mpe bosabone donc voilà nde tolakisa bino toujours bastati tolakisa bino toujours bastati oyo eza ke place oyo ezali place basoda oyo babundaka oyo babunda baguerre na mboka oyo bata lokumu ozomona kame batika bango bastati na biso bamboka na biso bomonake bato babunda me bayebi kutu te so bazalaka wapi dernièrement touti kofilme papa moko oyo bata deuxième guerre mondiale soki toye awa bomona mpenza topusani pembeni bomona nde bakomi donc bato mpena ya soda ya lokumu oyo mpena ya lokumu donc bomoni bamentionne yango très bien bazaka meme na valeur bafamille na bango mpe emonaka claire mais biso na mboka na biso
mboka na biso tala yango wana kuna etunaka. Donc tokokoma ti wana na bokasi ya chaîne na biso ndenge toujours tongaka kolakisa bino ya kamba solo makambo bien. Donc tokokoma donc oyo wana babenga yango Big Ben. Donc so bato bakotaka na kati etunaka okomona Londres mobimba à partir eloko wana. Donc soko mati likolo okomona Londres mpaka moko. Donc oyo eza toujours bandako ya bapalace et puis tolakisa bino na bokasi ya chaîne na biso. Donc so otali mpe kuna omona bapolicier mpe baza bien armé. Donc koto ezala koto blaki te soko olingi osaka na koto oyo okosambwa. Donc koto ezalaka blaki te. Donc tolakisa bino toujours po tokende liboso ya biso yango oyo podcast ya biso yango oyo podcast ya biso yango oyo oyo ezali rond-point moko ya monene ezalaka na so otali kuna toza na Victoria Registration Civil. Donc eza parmi ya banina minene na kati ya biso. Donc yango toujours basali toujours réalité. Donc ezali nini moko ya monene rond-point moko ya monene touti côté ya parlement mais tokozonga kuna tomeke kolakisa bino déjà tote na musée sikoyo tolakisa bino mwa bastatue et puis voilà. Donc rond-point oyo so motali na omona eza monene. Donc voilà donc bakar ezotourne bango bozomona eza ya mwindo mingi wana eza bataxi peut-être oyo ya mwindo eleki oyo eza taxi oyo mpe mosusu kuna eza taxi. Donc voilà donc tozolakisa bino toujours na bokasi ya chaîne na biso tolakisa bino toujours baréalité et puis vrai oyo eza mpena vrai. Donc wana biso wana eza ya batourisme ezoleka ezokende kolakisa bango Londres mobimba. Donc soki otali kuna bomona badrapo ya Canada, badrapo ya Canada eza liboso kuna. Donc ville moko oyo omonaka ezali mpona nini na biso. Donc chaîne na biso tozolakisa bino toujours makambo kitoko tolakisa bino malamu. Bosabone bopartage oyo ezali tout c'est badrapo ya oyomona badrapo nyonso ezali ya Canada. Alors, les drapeaux du Canada sont ici. Et puis, rond-point les amenés, yango awa. Donc, voilà. Toujours l'accepter toujours. Les amis, toujours tambola. Quand on accepte toujours Londres. Donc, il y a le tambola. Na mutuka pour. Ah, so komi awa, ba futara le péage. Pour qu'on aille dans la centre-ville, dans la ville, la biso à Kinshasa, ba futara ngombo, c'est $20. La jour moko. Donc et puis pour garer parking les a mon problème ah bazo bongisa on a poto ba bongisa raté ozo mon ah bazo bongisa on a sabine peta bazo sala les antenne roi net biso na Congo so to sali et puis to tiki te. Donc to sala oyo Canada a comme le polo Canada. Donc je pense que c'est l'ambassade du Canada. Je pense qu'ils allaient ambassade à Canada. Donc je pense qu'il y a l'ambassade à Canada. Aujourd'hui, c'est toujours réalité. On a bêtise à Louis Vuitton. Donc, on a magasin à Louis Vuitton et Zawana. Donc, aujourd'hui, on a un taxi et tout les cas. Tout le monde toujours Kende. Et puis, on a Sabine Soussou. Oui, il y a Madame Ouizoya. Donc, voilà. Donc, on a Sabine toujours. Il y aura Kitoko. On a un drapeau en Angleterre. Là, ici, c'est pour les touristes. Donc, à la biche, il y a le tourisme. Voilà, c'est toujours comme on Piccadilly Circus. Toujours comme on Piccadilly Circus. Donc, au binobi on a Piccadilly. Il y a un autre comme Piccadilly, tu vois, Piccadilly, on est à l'ambiance. Il y a ma casse, na casse.
il y a des shops par-ci, par-là. Donc, avenue, bon, balabala monene toujours comment, il y a un ango, Piccadilly Circus, il y a un drapeau. Là où ils allaient toujours à bis, il y a la cabine, il y a Kala, il y a Angleterre. Donc, c'est ça. Ah. Et puis, Oyo, il y a Kala, il y a ancien modèle. La bis, il y a ancien, il y a ancien, il y a ancien. La bis, il y a ancien, il y a ancien modèle. Et ça, la rappelle, c'est que nous avons le tourisme. Donc, awa, esika bengi Piccadilly Circus yango yo. Malgré moi ils ont makasi, mais je suis athée dans tout son monde. Avec yango Piccadilly Circus. Donc, balabala mobiba. Il y a un Piccadilly, bandi boye, et outil boye, sur les autres décorés, c'est Piccadilly Circus. Donc, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, ils ont toujours, toujours dans cette note, toujours, comme il y a London, toujours. En place, on les a, on va la mboka, besoin, là où ils ont mis un hôtel, hôtel, mais ils ont hôtel, limousine, parce que ça m'a fait un avant. Donc, en fait, c'est des classes. London, oui, il y a partout. Donc, ils ont un hôtel. Hôtel A, ils ont un hôpital. Ils ont un hôpital, c'est une classe. La classe, ils ont un hôpital. Donc, ils ont un cas si la chaîne, toujours en réalité. En réalité, ils ont dit country, hall, là, toujours, c'est ça. Donc, la Sabine. Donc, il y a des podcasts, on a dit Biseneki. Donc, ils ont la direction où ils sont Kende. Vous avez la Vauxhall, il y a Castel, Westminster, vous avez Waterloo. Donc, si vous avez bien la direction sur la direction de voilà, ça va. Donc, c'est ça. C'est dit waouh, c'est du awa. Donc, il y a des bis, moto na vélo, comme tu peux le cas, na air, on va comme basse line, caméra dans son côté, on caméra sur wana matalio. Bazo sepela na bango kaka baza na groupe na bango bazwi bavelo na bango sepela na bango toujours. Kuna tozomona eza Waterloo place Eurostar ebandokita France pe Belgique. Waterloo ebandozala ndako wana kuna mais tolakisa bino sikoyo niveau Waterloo bis eza a 77 yango ezokende Waterloo so botali bomona yango yali Waterloo. Donc Angleterre batunga. Donc nde tolobi na bino kaka bana partout mboka yango oyo mboka ya Queen alaki Queen azalaka so te comme après Charles Queen satika biso déjà oyo biso ezokende Waterloo ezali place Eurostar ebande kouta Paris Belgique ebande kokomela siko biso ezokema akokende kuna. Donc c'est ça mais tozolakisa bino kaka toujours London. Donc tozolonga siko awa so tozozela bis eya po tokende Waterloo toleka Waterloo après tokende London Bridge. London Bridge dans London ezali London Bridge ezali place oyo ebisengi bino ke pont oyo ezokatatanaka. Donc yango wana la bis tozozwa je pense que yango wana je crois po tozozela 381 yango ekomema biso na badestinée na biso banzela na biso nyonso tokotambola
Donc 381 et on a biso Waterloo et on a biso London Bridge donc bisi yango ezoya. Donc 381 na bokasi toujours ya chaîne na biso ezolakisa biso bisi yango eteli na fait. Donc dans la kati ya ville awa ya centre ville London toyaki na bisi pourquoi parce que voiture soki eza électrique 100% te soki ekomi awa ekoti na centre ville il faut kofutela yango $20 lokwa 15 livres donc moni ezoki epekam na ekoleka bashop na biso donc ozomata sikoyo po tokende na place na biso. Donc voilà bisi yango oyo ya des gens bazomonte donc biso etokaka po tolakisa bokasi na biso. Tozomata bisi tozomata bisi tozomata tozolakisa bino kaka place privé tozolakisa bino toujours London sikoyo tomati bisi étage tozolakisa bino toujours London ndeka toprometaki bino donc tozolakisa bino toujours London nde toprometaki bino donc place bozomona drapeau ya Brésil wana ezali ambassade ya Brésil ambassade ya Brésil ya wana donc koto eza mwa baambassade eza koto ya ambassade ya Brésil eza wana donc tozokende sikoyo parlement liboso tozalaki kote ya musée oyo sur ambassade ya Canada ambassade ya Canada donc eza na rond-point monene oyo eza na rond-point moko historique il y a des taux de rond-point historique yango oyo tolakisi bino yango donc eza na baévénement ya baevents ebele ezalaka awa donc kuna liboso na biso tomoni badrapeau tozolakisa bino kaka toujours London tozotambola bana Congo bana Poto bana Brazza bana mboka nyonso ya biso podcast TV bosabone massivement tozolakisa bino kaka baréalité ya London bao nanu baya te barata me nayebi ke bakala mingi te tokomonana na bandeko mosusu donc nzambe na lola apesa makasi tokokutana kala mingi te awa totelemi sikoyo na fe donc so botali bastati yango presque bastati ya Londres donc place oyo bato bayaka bavandaka mingi donc tozokende sikoyo na parlement je crois parce que bisi ezotourne bao nyonso bomoni ebele surtout ya banoir omona mingi eza bataxi et puis ya na tourisme bato baye tourisme biso mpe tozaka na cadre ya tourisme donc toye pour que tozotambola ya biso kitoko lilo donc poto yango oyo bandeko donc babisi yango wana ezoleka omoni na mboka ya Londres donc toza awa toza na biloko ebele oyo elekaka na mboka na biso eza mboka moko donc ntango botala likolo wana bomona ngonga oyo kuna eza lokola église babenga yango Big Ben donc ngonga oyo ezalaka ntango tokusaka nouvelle an oyo ebetaka bakano ebetaka tout ce qui est là donc yango wana oyo toyaka mpona kosepela keke totia na sika bafa ya alarme ebetaka wana donc c'est ça donc pour comprendre tozolakisa bino kaka au podcast eza chaîne oyo ndenge tozoloba ekendaka partout donc oyo tozolakisa bino vraiment lelo Londres ata tozongo nyonso parce que Londres tellement grand tozolakisa bino quand même Londres bana partout bomona tozali na Belgique topesi bambote na biso epai ya babos partout baza topesi bambote na biso epai ya batravailler oyo tozalaka na bango Kinshasa
bozama mosala kitoko biso mpe awa toujours travailler donc ezalaka bino te travailler donc tout le monde toujours bosser donc biso mpe tobosser awa na bokasi ya chaîne na biso po totombola toujours eke liboso topesi noko ya bana mbote noko disho mbote no yango salamu noko ya bana bambote no yango wana bambote mpenza ya to veli motimbo te bambote na yo yango oyo donc toujours nasembo kaka réalité oyo tokende na Londres bon boye nzela oyo ekomema biso na parlement soki ememi biso na parlement epuis tokomona Big Ben epuis tokomona so tokomi peme tokokita epuis tokende sikoyo na London Bridge esika oyo nino ekabwanaka pont oyo ekabwanaka wana oyo totala na batélévision oyo totala partout donc c'est ça donc tokolakisa bino kaka malembe tukokwendi ndenge eloba yango ata banzembo yemba malembe tukokwendi na place oyo tozalaki oyo mitingi ezalaki awa oyo mitingi ezalaki eyuti osila omoni esila avec calme bapoussière eza te babwaki bamilangi te donc c'est ça donc voilà dans meeting c'est cela déjà donc il est toujours la capacité à chaîne à biso toujours avant donc voilà donc je pense que c'est le meilleur donc je pense que c'est le meilleur donc ces amis chaîne moko oyo l'accès à biso donc voilà bonjour avant de mettre na pembeni bazo ya moi bazo ya ndinga bazo ya ndinga bomoni bango nde bazo ya ndinga donc na liboso na biso kuna bozomona parlement yango wana place drapeau eza na likolo kuna parlement yango wana you can talk, don't worry. Don't worry. Parlement yango wana parlement Angleterre oyo ile tout boyo kaka parlement ya wana kuna parlement place ba wati wana rouge ezali parlement yango sur Big Ben yeyo place abongana sur betaka Big Ben c'est Big Ben donc ndako oyo ezali nga kwikanga bakaba parlement esika événement nyonso ekangaka na mboka oyo baloi makambo nyonso ya parlement ekangama nango na Big Ben donc c'est ça donc toujours na bokasi ya biso tokende donc toza na station donc place bakomi underground Westminster donc omoni yango oyo ezali libulu ya métro omoni wana donc sikoyo nana ai yango wana kuna donc tozokende toujours oyo ezali batourisme bazali awa ma ezali ezali yango oyo oyo babato ezalaka ntango mosusu boyu yango ozokatisa epuis ya kote ici donc bokomona mpe biloko nyonso eza koto donc c'est ça kala bokasi na chaîne na biso donc bosabone bolike boaime donc voilà voilà donc bato baza na kati nde bozomonana soko mati yango bomona Londres mafuba donc c'est ça bon zongela bino kala mingi te à bientôt. matoye yoki miso emoni linga kolobe zate motema eza temoi misala emonani linga kolobe zate touti mosika esasal tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po
po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobenga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The komeleng is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai. Give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te timisika esasa na London Bridge oyo eza métro ya London Bridge. Donc bamétro yango bato bazokota na bamétro na London Bridge. London Bridge mpe yango na bamétro ezokenda likolo. London Bridge yango oyo sikoyo tobandi kokende oke tokota na London Bridge. Donc oyo eza les immeubles. Donc c'est ça. Donc tobandi kokende po tokoma na London Bridge. Donc un mot na bis, un mot makulu, un mot na bis, un mot makulu. Donc voilà, toujours filmé, toujours comme ta soko na pont oyo ekabwanaka ande oyo bana kini événement solo boyoka yango déjà eza na pombo ko boye kabwana na Londres yango de na ko à London Bridge. Donc ça c'est la drapeau de l'Angleterre. Drapeau de l'Angleterre. Et puis il y a station à bis, place de bis sur l'arrêt, la bis sur surveillé et puis awa. Et puis awa. Après on y a la station à monnaie dans la bus la bis nyonso ils ont paiement et puis grand boulot métro à monnaie ils allaient awa. Donc tout la moi la bis ils ont aboué. Donc toujours la Sabino toujours London Bridge. Donc le thème va fait route qui bouillé sikoyo bisi traversé ba oyo yeke na L4 donc ce soit quand il fait est-ce que je fais le petit ça toujours télescope London Bridge place pont oyo ekabwanaka ande bana Congo masolo yango oyo chaîne na bino yango oyo chaîne oyo ya solo donc tozongi kote wana tolakisi bino chaîne yango ya solo chaîne ya makasi oyo eloba nango ata prudence ngimbi chaîne ya makasi chaîne ya nguya donc yango oyo donc tozosukaka na mingi te awa donc awa so bomoni donc statut ya London Bridge yango oyo statut nango yango oyo bomoni nde bakomi London Bridge donc eloko na eloko ezalaka na statut nango London Bridge donc voilà London Bridge yeyo London Bridge donc mpona osala babiloko ya boyeli toloba même babraza avant nde bakoto bafleve wana tokosala mpe biloko ya kitoko boye ekozala bien toujours mpona kitoko ya mboka donc yango tolakisa bino London Bridge ye kuna donc siko foto olinga tokenda kote kuna po tolakisa bino mpena pont wana ndenge mpena ya solosolo donc oyo eza bato monene ndenge bomoni donc c'est ça London Bridge yeyo London Bridge yeyo
ezokende Clapham Jackson. Donc awa bato bakangisa bafoto London Bridge ye wana na London oyo bomonaka na place ya bato eyoki miso moni bomona biso na London Bridge na oyo moto azosala mo événement na ye. Wow. Bravo, bravo, bravo. You know how to sing, my friend. Wow. C'était beau. Na métro, tout le monde est Nord Line et puis na Jubilee Line. Jubilee Line Yoana, ma métro est toujours à Saint-Denis. Toujours ma métro est Yoana, Nord Line, direction Yangoyo, Bisso, Jubilee, Yangoyo. Donc, toujours le la métro. Bani batina so wale tsabatiki na bango po bakota. Wale tsabatiki na bango. Donc voilà. Dans le métro, dans la tunnel à métro, toujours kita. Ah, toujours outil Jubilee national. Toujours dans le métro, toujours kita. Donc jusqu'au métro na biso poto zonga. Dans les tunnel na kati ya métro. Dans le moni awa Jubilee line. Jubilee. Donc toujours joie métro na biso tunnel yango yo toujours joie pour toujours kende sport jo métro na biso pour toujours ndako donc oizaka na cadre ya kolakisa bino ndenge mondela tonga mboka na ye mais biso na Congo so apesi no mbongo kaka kolia parce que awa kabani donc c'est ça bula métro yango yo outi awa toujours au niveau de la métro, nous la métro na biso ya. Donc quand même que métro jouant au niveau de la métro na biso ya. Autant de batonga du niveau de la métro na kati. Dans le niveau de la métro toujours donc London City oyi mboka misusu ekomi boye. Parce que la place ebele beaucoup tonga pe na C pour ba métro na biso. On appelle la train, la tram. Donc, train coûte pour tous en on il y a pas si. Bon, il y a pour ça, métro. Il y a des gens qui sont en train de faire. Ah, tunnel, le métro, il y a calamité. Donc, il y a des gens qui ont des gens. Donc, tout le monde a dit que métro, il y a
toza na se ya mabele tokoti mpena vraiment na se ya mabele métro na biso yango ezobimela je pense que ebimela awa métro ebimela awa kotala ndenge aye ya wana donc tokokende toujours sikoyo tozwa train oyo métro oyo après tokochange na King Cross après tozwi Piccadilly et puis voilà merci donc sikoyo tokochange métro na biso toyo sikoyo Piccadilly métro yango oyo tozokende métro na biso pour le métro, donc tout ça, on changer. Donc, ça va toujours mettre le temps là. Awa, tu veux dire, pour aller là, Piccadilly, la forme 5 pour te donner direction à Bisso, Yangoyo. Direction à Bisso, Yangoyo. Donc, ok, les soins à Piccadilly. Donc, tout ça, on va faire métro line, 5 line. Donc, Piccadilly est payé. On change toujours métro à Bisso. On change toujours métro à Bisso. Tout ça, c'est pour la King Cross, métro à Rouillé. On peut changer quand deuxième métro. Sans exclusivité, métro Télémie. Nous avons 20h43. Nous avons 20h43. Toujours là, c'est toujours station. Donc, là, nous avons toujours la C à Mabélé. Bon, nous avons toujours ça, comment ça sert à nous qui ou le train, le tram, etc. Donc, voilà. Dans le métro, on va le métro est qui, donc nous allons voir la bicho et comment. Donc, c'est ça. Il y a bicho podcast toujours. Il y a ça solo. Il y a la bicho émission là, il y a la métro. La chaîne YouTube à ça, podcast est toujours numéro 1. Donc, à suivre. Je suis dans une minute. Je suis dans une minute. Je me regarde dans le milieu de je suis à l'étranger, je suis en Amérique, je suis partout, je suis à King Cross. Je suis à British Library. Donc, maintenant, on a chez Zoya, donc, toujours pour la minute, pour Kende, direction de la Ndako. Donc, les gens qui ont Sabino, moi, la réalité, Bana Poto, pardon, Bana Kishasa, Bana Poto, Bana partout les gens. Donc, on a Sabino, Penza, ils allaient l'événement. Donc, événement. Ils appellent événement. Donc, si vous ne savez pas, il y a une chaîne de podcast. Donc, podcast, il y a une chaîne Moko et ils ont exception vraiment la réalité. En fait, la réalité, au ni par ailleurs, quand on a un podcast, il y a un tap dans ce qui est donc, c'est ça. On a la chose comme la déjà. Donc, ce que j'ai en gros, tomati, il trouve en commis. Donc, ce que j'ai en déjà tomati. Tant que je n'ai pas de maman et beaucoup de wapi. Donc, voilà. Ils ont déjà la bicho. Quand la bicho, continue à la métro. Ça va dans le donc, c'est la météo à Bisso, la météo à Rose, la météo potable. Donc, la météo à Rose, donc, c'est ça. Bonsoir, to Banaki, to Silisi programme na Bisso. To Tiko Tambola, depuis le moment où tu es à London, si maintenant là, to Silisi programme na Bisso, to fais si bien son mot partout, vous allez, Mao Bazo dans la chaîne na Bisso, vraiment, to se peine na Binoming, Nebino Bodinga Bisso. Net de l'ingarabi pe soki yeso ayete robona bino à de prochaine occasion bye bye na bota na bino to si émission na biso
Bye bye. Ya biso ye. tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te